nazali mwana njili ya solo soko yebaki te naza mwana quartier witi oyo eza nzembo pona bana njili nyonso njili stand up ba lobi kingo peto menjili ndefu ekoma kitoko popre na nenga poto to longola salite na esprit ya kipovete ba fulu nyonso dégagé. Bienvenue sur Bolokoko officiel, bonjour et bonsoir. Ça dépend, il y a un pour vous appelez Dorcas Bolokoko en direct des Bolokoko officiel. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour aussi à mon sponsor SMK Empire, maison de production, et bonjour à mon manager Smoking 9 et 7 8, les grands rappeurs du prix l'Angleterre. Merci beaucoup, un grand merci aussi à l'espace Jupiter, où est toujours espace. Il y a pour ça la mission là, je vois directement la gérante Fallon ainsi Kouzani, et en tout cas merci Nayo Nemo Messana vraiment pour accepter Bisso côté la Bisso espace Oyo pour tout tourner à la émission. Et voilà, l'actualité nous oblige. Aujourd'hui, je reçois pour vous le maître Abdoul. Yende Touzane Awa Touza vraiment pour là, ma frappeur ma bimi et belé, ma charlatan comme on dit en français. Je n'ai pas besoin de ma vem. Ah, ma charlatan ma bimi tellement et belé. C'est quoi ton limite ma maître Abdoul. Je répète déjà moi trop. Mais toi, il est belle. Cette fois-ci, elle est parce que tout le monde dirait qui c'est moi pour développer. Manger, on va pour développer. Manger, ni elle est la midi qui derrière la caméra, fumo la caméra. Bande comment mon Maître Abdoul. Puis je vous rappelle que je ne suis pas seule aujourd'hui. Tout ça pour présenter Naben Manvembo. Moi, Maë, les bras, la cahier. Mouton ça là, ça veut dire qu'à raison de la locale, il y a tout bien sauté. Il y a un parti de moi, il y a un commis d'Anna Z, il y a ma calife. Ben Mavembo, Otozanaye, tout ça pour présenter Michel Longonaye, tout ça pour Maître Abdoul. Et voilà, plein de Dimbaki, sur la caméra, tout qui est là. Voilà, Ben Mavembo, bonjour. Bonjour Dorcas Bolokoko, bonjour à tous les abonnés des Bolokoko officiels et des Elegaki Télévision. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager sur le même plateau et c'est quand même de parler sur les actualités. Je pense bien que tout le monde a d'habitude, bon, ça satisfait. Et puis on va passer. Tout quand même. Bon, tout le monde a d'habitude. Je pense bien que va passer là, passer moment pour te découvrir ensemble réellement aspect belé, il y a vie, machin et tout comme ça. Voilà, merci beaucoup Ben Mavembo, et puis il y a Maître Abdoul. Maître Abdoul, bonjour et bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour, maman de grâce. Par la grâce de Dieu, ça passe avec ça. Voilà, Maître Abdoul, je vous rappelle que c'est la première fois qu'il y a des canards Bolokoko officiel demain. Les gens sont obligés parce qu'il y a une mission vu que ma charlatan bateau va manger à l'occulto va venir et belé. Il y a une mission stratégie. Il faut te découvrir stratégie ou une stratégie linéaire. Il y a une mission de l'eau, il y a une mission de réseaux sociaux, il y a une mission. Oui, maman de place. La question après Ben Mavembo. Mais je te présente déjà Ben Mavembo. Oui, c'est mon frère parce que à ça, on a déjà une émission à Yambanga déjà. Donc, il fait ça dans le Yamimala, mon frère, il nous allait. Où il y a les groupes, il tape le coron et coron. Maman de Rocas. Ouais. Les groupes, ils tapent là, toujours fort. Abako, ils tapent le coron, ils tapent le enseignement, il y a un tabernacle. Tout ce qui est parce que le tabernacle est le ce qui est là en 2021 ou soit qui est en 2022 pour que ça change. Nous avons une métaphysique pour défendre les forces du mal. Nous avons aventure qui mène un message dans les nations. Est-ce qu'il y a une différence entre les groupes du temple et les Nabuda? Oui, c'est la différence parce que les groupes du temple na mort la terre, c'est la terre. Nous avons arrêté Krishna, arrêté Rama. Nous avons le coup là, nous avons le coup mais ça groupe du temple c'est puissant.
donc parce que soki okenda babuda wana nayebi yango te guru litambo ezalaka puissant ngai maître ya bolumbu ya nzambe na kati ya bolumbu ya nzambe na ngai epuisi guru eza lokola motu aza monene azali na bibale esuka te et moi je suis le guru litambo nazali le maître supérieur ya kati ya faculté tabernacle epesa donc nga nazali nde premier maître oyo esoni etomo atikala makambo ezali ngai maître ya litambo elakisi puissant maître ya bolekisi bolumbu ya nzambe epesa mpo bato bacomprendre donc buda ezali septi ya bavoisin ya bapaya awa nde tozali na kinkulu awa tozali nde na mabina ya malamu awa nde tozali na mabina ya milimo parce que minicho nde toyei kobina les 7 danses des esprits tozali kobina na 18 danses des esprits tozali kokundola bibale nyonso oyo ebongoma na kati ya monde des esprits tobikisa yango pololeko tobikisa baoyo nyonso baza bandeko na biso. Voilà, merci Ben Novembo. C'était un plaisir. Maintenant, nous avons dans la question de Tuliwana, mais les courants de l'accès puissant, parce que Koro et Koro, il dit l'accès. Et Salema. Voilà l'année. Vous pouvez parler en langue. Donc, ceux qui peuvent parler en langue, ils peuvent comprendre. Parce que maman Oshimida Lobina, Katia Royaume, il y a 16 fleuves. Na kati ya libumu na ye na kati ya 16 fleuve wana ezali mpe na balangi bafleuve ezalaka na balangi na yo mona kati soki na océan ntango mosusu ezoganga lokola mwana moke ezoganga lokola bebe siko na kati ya balangi wana nde olobango ebele koloba mingi eza te baoyo nde bakoluka bazo baenseignement nde wana na kotalisa bango en privé peut-être en privé donc c'est Koro et Koro eza lokola esalema obandi mosala au camp. Non, la bandit ministère n'a pas fait en 2004. Au même ministère. Ouais. Ok. La bandit parce que tout est ministère bien sûr. La bandit on a fait en 2004. On a fait en 2004. On a fait en 2004. Voilà. On a bandit on a fait en 2004 on a zaki na matadi avant ba na longa na petit séminaire na funda. Parce que ngana ngana za sango mais simba qui vraiment dire de mon na kota na islam ba islam nde et on va prendre un tabernacle pour défendre les forces du mal. Nous avons pour combattre, nous avons pour défendre les bases bandits. Vous travaillez un peu en partenariat avec le pasteur. Oui, dans l'époque, tu n'as pas ça. Mais avant, dans l'époque, tu n'as pas ça. Mais quand tu comprends que tant que tu peux ça, il y a besoin de ça toujours pas là dans donc tu vois ça capacité de ça bango décision parce que tu tiki bango ba kungana nzambe na bango na Yesu na bango biso to zonga na culture ke buko. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous venez à Bindé, il y a une autre magicien, mais vous venez à Bindé. Mais ngana yo dozaba na Adam parce que premier être nzamba sana mokileza Adam na Eve. Kasi dozaba na ya Adam. Parce que dans nzambe oui, dozaba na ya Adam. Nzambe tango asali mokili na ye asali deux êtres. Tona ba yebana ki ba ser cité. Mais tango ayo créer son Lucifer avec une troisième personnalité. Na kata royaume ne nzamba kilaki mokili. Après ça fois ka to ko benga bana ya Adam. Parce que tango nzamba lobaki Adam kende multiplier pour pour que multiplier. Sonda yo Eve okobota na passe yo Adam kozamba na passe ko ngotoka nyonso on ezaki ne ba être musu ba salaki te même royaume musu ezalaki te même ba Moïse ba ya te ba tanga ezali kaka nzambe na bibale na bazamba na ba nyama ko ba salaka na pete c'est ça. OK, voilà, merci Maître Abdoul, merci beaucoup à Maître Lucien Domingo drapeau ya Lyon, merci à toi, un grand merci aussi à Rishi Watoumwa, à Washima Tondo, merci beaucoup et peut-être qu'à vous on a Maître Abdoul, Banda mystère, yo pour le bien ministère. Donc ministère tout le monde n'a pas pasteur, ça le ministère il pose dans le ministère mais c'est-à-dire que pose dans ah ya ga reçoit mon super rôle wa te amettre pour la ligne dans ça la musala la ligne dans opesa ngaba la ligne dans ta musu mettre pour ndena kina musala na ngana litre musu e mataka nango akopota na kata tabela kilo bi esu ba pauvre oza na 100 francs te ba ko ndima yo oza na mbongo te ba ko salisa yo do tabela na kilo 7 moko boye oyo nzamba za ko reconnaître ba bolamu na ebe na kati parce que na tabernacle ezali kosenga mpe soumission amour zala l'imam du nyonso akozala pembeni na yo donc koluka te oyo ya mbongo afoya na tabernacle ezala pauvre ezala liboma ana droit ya kofana na kiti bapesi mpe lumière donc ezali recommandation oyo euti epai ya lisifere te mais epai ya nzambe yo moko po biso nyonso tozomona boye baado kasi leo omona koyebisa yo moni biso bato tokanisaka ndenge moko te na banzambe parce que nzambe azali yeme le tout puissant et le miséricordieux de Dieu mopanzi et puis les petits dieux. Oui, les petits dieux non nzambe alobi banzambe à part o akelanga na il est tout puissant le tout puissant mais tango asali descendant ya banzambe mosusu c'est kaka ye moko
nzambe alobi na kosalaka exercice na kati ya mokili me na kobouleversaka mwana ya adamu me mokolo ya suka nango nde na kotiaka bana adamu na exercice omoni lelo ngai legulu du temple bobike boyaminga na ministère eza eloko mondele aye na kombo ya ministère me nga nazongi yango etaki ye na kinkulu na kati ya kinkulu tozali kolobela mingi bana ya adamu bazala na facilité ya kocomprendre lelo soki bana ya adamu bazali kozwa lobiko te parce que po mwana ya adamu bazali kocomprendre lokola mai bana ya adamu bakomprenaka lokola bato bazali kola bafu nafingi bandeko te me bana ya adamu bakomprenaka lokola bafu pourquoi mwana ya adamu alingaka toujours lokuta mwana ya adamu alingaka vérité te yango omonaka te nzambe ntango alobelaka adam alobaka eve bino mibale bokoki kosangana te mais vike lokuta ya lucifer ntango eyaki eyokosa ngolia na bino eloko liboso bosala te mais ya mibale bango baye kosala nini baye kosalela yango nazotosa message nga nazali maître spirituel pour défendre mon enseignement de la vie maître spirituel parce que bato mosusu bayebi nkulu te bacomprendre mais naza wana mpona kobikisa nde nation na ngai naye mpona bavandi te lelo me nayebi yo nabikisa nation na ngai mpe nzambe oye po bikisa nation na ngai na kotala oyo na observation eloko moko boye olati etusoki mayaka mais eza na visage ya eloko ya stati erepresente nini ezali korepresente lisui bibale ya basirene oyo ya moto mpe ya mopepe mpe ya kimia. Est-ce qu'on pourrait expliquer, dominer les personnes qui nous suivent à travers le monde? C'est bien pour utiliser l'expression, mais puis sur M. Joussou, et pour dépasser en temps de mon avis. Bon, et là, ce qui nous a la ceux qui par exemple, les bandes en boga, et on est la tchaka pour la diamant. On a tchaka on a gâté les balles. Ceux qui n'ont pas dit que c'est créé, ça on a pas dit que répéter combo ya chimie. Les mères de la guerre, maman ya bibali, maman ya guérison, maman ya peto, maman ou alors la raconter impureté. Na ko résister comboné nombre ya bambuma o ezali wana les mosala ya mosala ka ligne ezali na kamana mais dans le quoi genre chapelet ya makasi oui pour permettre alors au déclarer ba prière dans na zotanga combo ya koshime mama ya bibali mama ya peto ba sirene ya bibali ba sirene ya basamba ba sirene ya mopepe ba sirene ya moto bazali le o ezali ko kumisa ba dès que nazali ko kutanga mbuma moko dès que pe nazali ko ba combo ndenge pe mosala no ezali ko tambolela malamu de pesa ezali ko la méditation na ma personnelle méditation personnelle misala osali la rabana misala osali la rabana donc dès que mutu ayepa nanga akozwa liboma te mutu moko te akozwa problème mona famille bango te dès que parce que pourquoi nazali kokumisa nano banzambe parce que na l'époque ntango yesu avaya ezala na bato banokumbelelaka bikeko so biloko wana ntango christianisme eyaki kolongola yango place omoniki mokili komi na bouleversement yango omoniki ataki mbango ye moko mpe akataka lingwanda lelo mpe bakomozwa bafoto mpe bakomotya na kingo biso soko tozongi sikoyo na plus ke kimbango pourquoi kimbango ya hérité parce que kimbango ya yakanaka mpe na nation mais kimbango ayaka te lokola bo abana kosaka bato bakisi ya basi mpe eloko yango mpe yango mpe nalobela na télévision ok mais c'est une occasion de profiter de l'occasion nga nazamona kimbango kimbango soko oyepa nanga na kopesa ye kimbango akobikisa yo na mbongo na kolongola semi ese kimbango ayaka na mokili mpo longola bato basemi donc epesa de faire comprendre bato ke kimbango ye mpe ahéritaka pouvoir ya banzambe apart kimbango mpe ezaka mpe na bato mosusu mpe baesistaka mpe kimbango bazali en tout cas voilà bato mosusu bazali ye relation nini ezala nango na bapaster oyo baza bacharlatan na kilo nzambe merci obino bosepela na bango to babake te bayaka ozoma mpa na bino botravers ndenge nini na merci beni mavembo na eloko otumingai tout le monde na kati ya république démocratique du Congo bazali bacharlatan tout le monde donc tous les pasteurs mais baloba toujours parmi les yokana yebisa yo tous les pasteurs ça veut dire tous les pasteurs oyo yokaka moni ba pasteur ngeke tokotia bango na mulongo te ba bakoma na mbongo okopasa juste nanga na ba oyo bakoma na mbongo jamais tokocompare bango na ba oyo baza ba pauvre na tous les pasteurs ba oyo nyonso yokaka parce que ba oyo mosusu bazala na basima ndako bato batiaka bango kate bango nde basala emboya ozomona ngo mema oyo biso nyonso tomonaka na batelevizio balekaka basalaka miracle oza telefone ezala boye wana ezali nango association humanitaire ozomona ngo de bango vike leta epesa bango privilège okopesa bango dekanda mpona kobimisa na balabala mpo bato baya donc tout fait comprendre nesi mpo nanga na lobaka na kotia opesa so paster mo nguya te parce que ntango topesa bango nguya bango moko nanu nde baza na bato beko moni christianisme nde aye na makambo mundele nde aye kozokisa mbongo na biso mundele oui mundele akozokisa parce que mundele aye na bible moni na kati ya bible ancien testament nouveau testament
ozolanda eye na lokuta yebe na mamaso lokuta na mweza loi mais lokuta na mweza kana ba verset oui net verset ni oyo mona na Ancien Testament sur le Nouveau Testament kende na Psaume 119 banda otanga Psaume 119 banda premier verset na verset 7 non kasi ezali kolobela mimi imposition ya ba esprit imposition ba esprit yango la bima batinda bato basa ba position mona mais yango no zebi so un pasteur avant atanga kuma na chair atanga toujours ba fiston pasteur moko de azali na Saint Esprit na Congo awazali sauf ba pauvre parce que azana ngote yenda azana Saint Esprit. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, expression de la vérité parmi les frères et toujours des frères na Congo existe na terre. Na quand pasteur vrai bazali bazali ngote ah ba vrai bazali ba frère ba obasaka na mbongo te bango nde moni lelo Congo la ngaka po amona mettre esprit ko defa la tiba ba jipi mituka ko ya bayi o lupango ngana zotonga bango nde bango balandaka mais muntu azoyela ko na ndenge kisengi bango balinga ye esate lokola yende asala kwa mokola ndenge niyo moko pesa badombongo yo moko zana ngote mais lelo komaki ba pasteur kija papa mutu muso ko fanda te soko fandi wana yeba ngombe okozo malade yebisanga siko mutu moko te azana nguya na mokili awa na mokili na biso awa ya République démocratique du Congo azali te o bazali ba pasteur nation po bazali ba mutombo banani badeni banani bakombola bango nyonso wana bazali bato ko bayende ko procéder ba vie ya bana basi na mibali parce que soki lelo bazali ba pasteur solo mais lelo ko mona Congo soki na mondial lelo ko mona ta musu Congo na biso pe ebonga o mona bana basi bazali na église bango babalaka bana basi bazali na église ba pasteur bazali makango na ba ok nga so lelo muto he pana ngana groupe de temple na ko pese o ya luke pana ngana nise ma kende banga nzambe na yo mokolo ya suka kabaka lesaka famille kabila kata mundo kimona balabala kabela ye mais lelo pasteur comment que so muni fazer na balabala kabela mbongo ya ko baki so pese muto na mbongo akanga ba chance na yo mais ndenge nini mbongo nzambe asala ya ok nzambe asali mbongo te nzambe asali bolingo mais nzambe asala mbongo te apesa mutu oyo asala mayele osala mbongo yango nzambe abengana adana f na kata jardin de nzambe atopesa bango mbongo te parce que na lobi bien yo kana bisa yo mbongo ezali Lucifer yaki na mo yango Lucifer alobi bien ke ye mais tu pousser le miséricorde ndenge ni opesi makasi pas Saint Michel archange azala ko le premier fils na yo ok ngande mutu liboso kelaka na mokili nzambe alobeli beke nzambe manque ya obéissance na yo abi Allah ko kiba abi nzambe kumisama yango nzambe kumisama nzambe alobeli be na yebi déjà makanisi na yo minute oso ko na ngai te eloko nini okoki kosala senga ngai eloko ona ko pesa voilà ne alobaka beke nzambe pesaka makasi ko tebisa bana ya Adam nzambe alobeli na peso makasi mais sauf ko reçoit paiement te voilà ozolanda ale ko Lucifer ayeko créer ba ange ba Shamishimaruf ayeko créer bango ayeko misa livre Shamishimaruf tango Lucifer misa livre Shamishimaruf ayeko sala ba ibilisa c'est pour la deuxième descendant ya Lucifer tango ayeko sala ibilisa ayeko misa ba aruta wa maruta ba premier ange o ba koyaka na bibale on senti précision hein ozomona yango do impesa do bouleversement wana nde yango tozomona lelo na mokili yango monike muntu okoye epa na ngai nzambe alobi bien ntango nzambe azoboma mokili na ntango ya Noe eza na baesprit mosusu bakota na bazamba eza baesprit mosusu bakota na mopepe mosusu bakota na bazamba tokoluka oyo ya malamu batraite mpe ndeko na yo azala mpe na baprofete mosusu bakota te tokobenga esprit ya malamu oyo abanaki kokumbela nzambe na lepoke avant nzambe akoma mokili na ye ye nde akosalela yo mosala na bolingo ya nzambe parce que nzambe alobi obelela nyama obelela Lucifer ezaka nga moko mokili kati otiango na confusion epesa et voilà donc là si vous avez une parole je pense bien que merci beaucoup comme il y a besoin de chaque chose mettre la si le lot on peut mettre le lieu non c'est la loi na kosenga libona lipeni na koluka so nazala moto mosusu te parce que pour onga na monaka na miso na nga nomezaka grave neti koya na nga na boye banozomona bato mosusu batema na bacercle eza na bato mosusu peti lelo nde bazala baproblème amiyebaka te baza na baproblème nzambe apesa mbongo apesa nyonso mais ozalaka na baproblème oyo ezalaka inconscient ezali maintenant tu la question aussi si oui maintenant tu la question parce qu'on dit tofandi ngai présentatrice et puis naza intervenant parce qu'on yebisa ngai nde tozala nga na yebo osenti toza baproblème po motu oso na fi azala na baproblème motu nyonso azala na baproblème na ye soki lelo nalobi yango ye fike ezali télévision akoboya yango mais conscience ya motu nde koyebaki abiobaki nga nazali mbekuli te moi je sais métaphysique naza mbekuli naza lokola moto ya prophésie te nalobelaka motu nde malamu na oyo ayebiki te ozali en secret parce que les mystères ezali secret soki lelo moto azosambela nzambe afukamaka epa na ye
secret jamais ça ça mais nzambe ba tous ba mona bien ça bien nzambe mais pesa na yaka pona ko panza te na yaka pona ko pesa na saka wana pona ko sima na sino na ba kuba na ba problème siko ndi ba telema ba comprendre que le sika bokenda ki soki simba kite les gourous du temple ça doit pona ko sima na sona na ba oba ko avoir na ngai. Voilà, merci beaucoup Toko Binasuka. Mettre la mais genre de malade pour nous. Bon, on a dit qu'on traite maladie mais on se peut étaler à part public ça pour les lois. Donc on a traité pour union soit dit qu'il y a ça pas problème il y a sida, il y a mbasu, il y a lukika, aux ans on a bon mais aux ans on a pas d'autres mapina pour. Les gens pas du musu les autres fandi pour on a na manda comme chaque musu sur le monde na tonga le wakati passe passe. Aye bakati ye utaka wapi. Donc musu ba komisho musu na ba famille na kati ya monde tene ko. Donc ba tu musu ba dans problème aux ans na poso en kutu. On a besoin aux encours. Qui est dans mon soin, pour te faire du bonheur, ça n'existe pas. On a besoin de valise magique, ça n'existe pas. On a besoin d'un coup de la famille qui est un coup de yo. Vous voyez que au côté de la RDC, Boya. Bande comme vous êtes comme ça, vous allez pouvoir remettre à Nigeria. Vous allez pouvoir remettre à Bénin. Vous allez pas dire que yo au côté de la Mboka. Ah il faut avoir un homme à Oyo. Balobaka na place batumi balé basali moko ya mabe asalaka na moko ya malamu asalaka esinga kaka discernement na bango bazo comprendre yo ndeko za na pomona succès yo ndeko za na pomona sokola yo ndeko za na porta mosusu ba commission ba niveau moko boye élevé na sali wana pour kosunga bino numéro na ngeza kala plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 yo ndeko mena maladie tina ko hôpital bakanga yo na prison makambo côté la prison yebana te bakondana na monde ya butu yaka aba opesa yo leza la bino basali ya nzambe so leza basali ya nzambe olingo tondisa l'église na bino boya na kopesa no parce que eza mosala na biso to boya peka kate to kozala wana pona ko bikisa bande na biso bana ya Adam. Merci beaucoup maître Abdoulaye Benazim Mouramour. Moi je pense que autour d'un poste de comme précision. Voilà. À l'imbole les missions yango. Et on peut s'arrêter de faire on a paix ba tout le monde a paix. Faire on ça ne faire. Non, c'est la ngala kaka mulangi wana. Mulangi kaka. Ah. OK. batuna kino mutuna po ngala sengi na ngala pona kosenga éviter éviter kino ko bisusu Tondi sara masala Tembo te atondi sara masala Attends masala yo za ennemi bon masala utala bino ngona no kamera mani fama alingi ba kwa na kati utala ndema kama na cigarette na sanini na tie Zolanda na tie na sanini na kangi mutu alungu la caméra na été mutu azala franc ya kolika la bonga na kosala nini azali kosala mpesa Mino misaka mbo yo dato eba bino. Mais non, oh ezali prise moko oyo mutu asaka na ngo asati nani oyo ya mala télévision so papier azu abimisa mbongo asala ngote. Non, ezebi. Mais mbongo yango. Mais ma vembo simba kana. Mbongo yango. okozo no pe tso ngote. Mais mbongo yango wana. Yanga kilike so okozo no pe tso Soko ngote. su yango, yo moko nde oyeba kanini okosala. Woni ya bango. Non, yo lia mbongo na ngate. Yo zo bongo olia bongo na yako kombela ngai. Bato liboso bayambanga na fadi kambo eza bango. Yo kombela na vérité. Balia mbongo na ngate. Yo mpesa eza mbongo oyo eza mbongo oyo na biso eza mbongo. Mais na la bisi e pa bato ke na zali maître ya moya. Balanda oyo te. Prochaine mitoto yo Yokana bisa So ça ça. yokana bisa yo. Soki ozana poso oyo na pasi ngana sala musala. To kocha be maya malili to masanga jamais boye kai lokota na fili mino zala kate. Kaka ndenge za boye to kuto chimai na kati mai pe kumbe buya masanga ne Yesu salaka. Yesu jamais azoka boye dans le vide ka boye azwa mai bache atomboli akitisi musala. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci Nabaye tout vous dit Bakou Yakolanda. D'orchestre Bolokoko en direct de Bolokoko officiel. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Bino tout Bolandinga. Naligi Bino Yatro. Merci beaucoup à l'espace Jupiter. Merci à la gérante Fallon Sikuzani.
Et merci Nassio, donc merci d'avoir été Parlons ici Kouzani, espace Jupiter, juste na entrée terminus, na route d'entrée à bypass. Voilà. Non, j'aime bien de précision. Voilà. Je t'aime bien mon frère. On se retrouve prochainement. En tout cas, abonnez-vous massivement sur Bolokoko officiel. On est ensemble. Voilà, bye bye. Salut à vous tous, si vous me suivez partout dans le monde. Moi c'est Richie Watou, moi je suis acteur, réalisateur et puis manager. Je gère beaucoup de chaînes en ligne. Je voulais juste lancer un message dans tout pour ça pour réaliser des films, réaliser les bons films aux chaînes aux gens pour ça gérer le aux gens pour ça tourner film, aux gens pour ça artistes. Moi, tourner na bango, on va contacter. Donc nous on est là, notre agence est là pour nous faciliter le bloc en alliance. Donc la chaîne qui nous va monter, va caméraman, va auteur. Donc nous on est là, tous ans pour nous servir bino. Donc tout, besoin de Banda, Europe, partout, Amérique, Océanie. Besoin de tout travail là, besoin de travail là, même bazo faucher bino. Caméraman, tout comme matériel, surtout Maïsa, pour contacter Bisso, pour collaborer dans l'agence Bisso. Donc mon numéro, ou bien notre numéro, ils ont déjà là, donc numéro on a beaucoup de manango, même dans WhatsApp beaucoup de manango, donc voilà, tout contact pour la question, parce que j'ai mis sort, ils en fait un mariage, ils en pour ça couvrir n'importe quel loco. Donc nous on est là, tous en pour nous servir bino, fête, deuil, baptême, donc tout, aux gens pour ça passer le clip, aux gens pour ça passer le film, aux gens pour ça baptême, on a pour ça acteur, tout tourner, tourner un film, donc nous on est là, même si vous avez na histoire, pour ça tourner aux possibilité aux gens, donc nous on est là pour nous servir bino, donc image d'un biseau. La réalisation d'un biseau, tout ça, vous n'allez jamais décider. Donc, on va filmer au bon moment déjà. Donc, les équipes de tournage qui ont un des bords. Donc, voilà. Donc, tout ça, l'appel de l'égonion, on va pour ça. Il y a que tourner, on va filmer, on va pour ça, ça, là, on va macambo. Pour ça, on va gérer les chaînes YouTube, tout ça. Donc, nous, on est là. On est spécialisé pour un bloc. Pour ça, on va activer les monétisations. Aux gens pour ça va monétiser le, donc tout ça va créer le chaîne, tout ça, donc on est là pour ça quoi. Donc merci et puis Nzambe apprend pour la bino et puis Nzambe apprend pour la paix, notre cher beau pays Congo. Merci. Nazali mwana njili ya solo soko yebakite naza mwana carte witi oyo eza nzembo pona bana njili nyoso njili stand up ba lobi kingo peto menjili ndefe koma kitoko propre na ndenga poto to longo la salite na esprit ya kipovete ba fulu nyoso dégagé.